Ni mokili bozo nzima te que la reine Shakira kobete dingwi. Koko bunda pamba te kobeta. Donc Dembanza London TV, Dembanza London TV, Dembanza Post Bruno. Dembanza London TV. Mama bazo dale. Bodala. Dembanza London TV. Mama. Chérie bazo dale. Bodala. Kota ndaku mama todala Dembanza ngo. Des Bruno original, des Bruno original. Salut Salim Beauté, bonjour partout dans le monde où vous allez suivre cette émission. Je suis encore là aujourd'hui, moi, votre Nadia GB, moi Sinzambé, accompagnée d'une femme, moi je l'appelle une grande femme de notre pays, République démocratique du Congo. Vous allez la découvrir bientôt, mais avant cela, je salue mon boss des Bruno original. Merci beaucoup papa pour tout. Je salue mon cordon Laurent Fabrice, de best caméraman et à swag et à mannequin très intelligent. Je te salue mon petit dédédant. Je salue tout le monde. Abonnez Nyeso à Dembanza London TV. Je vous en supplie, abonnez-vous massivement à Dembanza London TV. Vous ne serez jamais, je dis bien jamais déçus. Je salue les gouverneurs Aimé Matoumona, les patrons de l'agence 3C Security. En tout cas, pour la sécurité, il y a Vinayo, Talabiso Batosa Remitio, Namamba Katier, Bosoko Luki Makambosoki Bakanelio, sécurité, Naokoke Musikate, agence 3C, Nakasavu croisement, Asosa. Okuta, Aimé Matoumona, les gouverneurs, Azawana, il est là dans notre plateau. Elle est là, c'est une femme, hein. Elle est belle, mais elle est sportive. Moi, je ne sais pas pourquoi elle a préféré faire le catch. Je ne sais pas, beaucoup découvrir, parce que Azana Batou est belle, c'est une guérisseuse. Franchement, une dame, jolie dame de best, et j'espère que Zozo la bissoyer très bien. Elle s'appelle Shakira. Bonjour. bonjour. Ça va? Ça va. Shakira, on a collé au moins 1 mètre, moi 2 mètres. J'espère que tu vas bien, hein, qu'on n'est pas noyé. Biso na Congo ezate. Sérieux? Ouais. Oh, bon, na moni yango namte, na ebite so eza bon namte na nga mo na ngamta bi na ngote hein, na monte. Voilà, tu es sakabino na émission Oto le bela nyoso avec Nadia GB, to kutani la kabino batu ya ndenge nyoso tu. Bino mo boyebi ton na politicien na la ta casquette ba politicien lelo, to kutani na sportif, elle est guérisseuse. Elle va se présenter, batu ba ebaye Shakira c'est son vrai nom, je sais pas moi. Elle est là, non le bala place na été, yemo kwa komi le bela, elle fait quoi? Elle est qui? Et pourquoi les noms de Shakira? Oui, dans le monde entier, au Congo, Mobimba, le monde entier, comme la reine Shakira, moi ça trois makiki Katale, la femme du vengeance. Donc, naza moi so na saka ba vengeance tout, na o nyoso le kapé o ezali. Shakira na bino yeyo. Shakira na bino yeyo, en tout cas, bambote belé. Na batu nyonso naza sportif, naza catcheuse et puis naza guérisseuse, nde ba yebisi bino nyonso ezanga. Donc c'est ça. Voilà Shakira, dis-nous, et là comment tu kingai oza guérisseuse. Tu ebi nakala tu eba kaka omona papa mo boye, ceux qui mutabeli maladie mo faut que luka papa mo boye. Azala la musika na comment dirais-je, na ba kingasani musika. Papa moko mukolo abiki saka maladie. Papa moko boye asala boye. Mais yoza jeune, belle aussi, swag en plus. Mais pourquoi tu as préféré ça la métier wana? Ils ont mikolo te. Ok, ba papa wana o ya ba mikolo ya kalakala na ba kufa batika ba pouvoir na bango pa ba jeune. Donc biso pele to koma ba maman ya kalakala, ba kolo ba peke maman moko ya kalakala. Pour le moment to zana ba jeune pour ba papa na kalakala tant ba kufa ki ba pouvoir batika ki pour ba kenda na pouvoir te. Pouvoir etika ki na kata mabeye na biso pe pouvoir ezo continuer toujours na kata mabeye na biso. Donc ba koko na biso ba pesa biso ba mayele moko boye oyo ba ko comprendre en côté. Donc ba mayele wana likolo ba mayele wana donc to bakisela ngo lisusu mayele donc koko peso mayele am so ki limité na ye donc yo yesuso bakisi lisusu tamso koko la soko ko bikisa mbasu donc yo yesuso bondi bikisa na PC comme ko bikisa na njoko comme ko bikisa donc ezali beaucoup na biso to za vraiment bakoko ya batu mwindu to za penda batu ya mayele donc kitoko eza nango eloko te bakoko na biso na petang bazaki ba jeune bazaka pe kitoko lokwa ya biso. Voilà, dis-nous la reine Shakira, bisoto yebio, bisoto to yoka basangono et puis to vivango ko yoka kakate to vivango, mais batu nyoso balandaka. Dembanza London TV peut-être ba yebioté. Essaye un peu de nous expliquer. Musala oyo, obandaka ngondenge nini. Olalaka olamuki malamaka, okomo biksa suki milai, suki ezami kuso comme so milai, ou bien ezala nondeni, banda nondeni.
La reine Shakira na bino yo efeka na zala po masolo ngo zonga liso kitoko po bato ba comprendre que beaucoup kwa mboka na biso esalaka. La reine Shakira azali catcheuse fétichère, azali catcheur oyo amonaka makambu ya batu pe ka la reine Shakira azali oyo asalaka oyo batu basala nanu te. Donc la reine Shakira lala ki amonité. La reine Shakira na kati ya baki cherche na mwana nazali koko ya chef coutumier ya batetela na kati ya loja pe katako kombe po mama na ngaza mutetela ya katako, papa na ngaza mutetela ya loja. Papa na ngaza mwana ya chef coutumier, mama na nga paza mwana ya chef coutumier. Donc na botami na kati ya makila ya bunganga, na kati ya famille Onyangunga pe famille Eyamba. Donc nazali na puissance euti epai na bakoko na nga yango ngai naza nango la reine Shakira na bino yeyo. Donc on a sala kezali oyo nazo ba vision tant bakoko basokola kinga elongi pe na monaki ya komona o batu ba monaka te pe na yebaka oyo batu ba yebaka te. Donc eza moi passe pona expliquer ngo lisusu malamu. Donc wana eza makambo photo solongo na pembeni. Voilà, et ça, moi, pas si pour expliquer, vous allez comprendre que ce sont des choses spirituelles, maramba spirituelle et les ramana spirituelles. Mais Shakira va nous expliquer. Lelo, Jolikina, je te salue, mon ami. Attends, Lelo Mutumoko aye, Shakira, essaie de nous expliquer. Parce que tout le monde a battu, Bele Mutsoko Loba. Ah, j'ai bien, Namonaki, Oyambaki, la reine Shakira, Ngala Zobe Lambasu, Ngala Zobe la Balbarani, ni maladie, on a PC, Ngala Zobe la ce qui est Pandi, Ngala Zobe la ce qui est Nini. Mais essaie un peu de nous expliquer, yo au guérisseur. Comme maladie nini parce que corona pe et tozo lukabino tozo mona bino te veut dire que bozo biki sabatu te bazo kufa batu bazo sala boye bino bozawati. OK, pour nyeti maladie lokola corona maladie makambwana etali mingi ministre de santé pour ba guérisseur ebele baza dia na bakisi ya coronavirus mais pour na ko bimisa mutu mutali boso bima moto gashi ko ngai na bimisa na sel saka maladie wana okozo pe problème na l'état donc rikolobate oyo azako bela ebi maladie azobela te ozobela maladie nyonso oya kana spirituel au monique maladie ou est très dangereux batu bazo ko edenga ite o luki albengi yo soit abengi numéro na ngana opesa ngona suka na ko aider donc maladie batu déjà bato sa maladie wana bazali na Congo toza mutu ya bato mayele donc na kati ya Congo na biso sana mbele bima na kati bilambo to lati bima na Congo mais to ebi ko utiliser ngote mundele nde azo sala lamba mais ebima na kati ya Congo po coton ya spécial ya ko sa bilambe bima na kati ya RDC na kati ya mboka na biso surtout. Donc yango wana passe na ngai na motema ezalaka ke bato ba comprendre nini o biso tozali donc na sali saka maladie nyonso o ekotaka na spiritualité donc maladie moko ya ko bwakela maladie moko basimba yo balemba maladie moko bato ba meka basimba balemba donc maladie wana nga na sali sango. Voilà, Shakira, il y a cette maladie, au bat basimba balemba, au bat bazon siboui. Mais, toi et bébé mutumoko abandi ko ça c'est payé à son âme, JC Katanga. Corona qui est pourquoi à Coca commissaire Saté il est parti. OK, JC Katanga tangu ezwaki azaki na mboka nini? En Europe. OK, na Europe na ndimite bazambo eza na kati ya RDC yango zaka na Europe. Na ndimite banyama o bazaka na Europe yango bazaka na RDC. Biso na RDC to na banyama o bazaka na kati ya ba forêt na biso. Na Europe pe bana banyama o bazaka na kati ya forêt na bango. Donc matiti na biso na matiti ya Europe eza ndenge moko te. Juste katanga ta un grand guérisseur. Biso soto yebiye poto ko ignorer te poto boya ye po akufi non. Asa grand guérisseur. Mais lelo soka soki maladie et que akufi et l'axi que tant mususu bakanga ki ba vol. Moi azonga na mboka na ye aya ko luka kasa o ya yebe ko kai ko salisa ye ezate po nzele ezalaki te bande ko na biso mususu ngapa na tokufela grand frère donc soki nzele ezaki polele tozaki na makasa ko lungola biloko awa pe ko tinda ngona libanda ya mboka po ebikisa bande ko na biso mais moya ko bikisa bango ezate po na banzela mokonzi ya mboka lokwa alingaki maladie o ezo utalibande ko te pai na biso te alingaki te ba 30 transaction et salama yango moni lelo yo to perdre juste katanga pe to perdre bato ebele donc ba pema na bango et pema kaka na kimia donc biso nso to saba lekinzela to kufa ata lelo to salisi bato un jour biso pe kaka to kufa ata to kufi na malaria eza pe kaka maladie ata to kufi na tuber eza pe kaka maladie tout comme pe bango bazui nzamba bengisi bango na nzela na bango bakuteli na maladie ya corona. Voilà, en tout cas, tu parles très bien. Moi, j'aime comme ça quand je fais mes émissions. Nazo solo là, na muto azo réfléchir très bien. Mais na mo panzi na biso to so monelo ko moko wana ebite ceinture ngana komi ko banga de best yo mto meminga nzambe nanga. Ce qui a dit nous et ya kindengeni ofandika bola le mulamuki biso to yeba mingi basi bagena mingi na moi karaté, na moi judo, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais et ya kindengeni kamba mo
La reine Shakira aza oya botama na ndenge na ya botama lokwa basi nyonso te. La reine Shakira aza katale ya soko te nelongi na nga naza na 3 makiki. Naza o naza différence na basi nyonso pe na ndenge na ngai pe na kokana pe na batu te. La reine Shakira a beta po na bandi na sport moko te catch. Na bandi na jiu-jitsu na sali box. Lelo yo na sali catch. Mokili pe ba vrai sportif ya RDC Congo ba les élites nyonso ya RDC ba yebi la reine Shakira. Na benga na kombo ya Hélène Mukadi na benga na lelo na kombo ya la reine Shakira lelo nazo benga na kombo ya Mwasa 3 makiki Katalia la plus belle du monde na kati ya sport ya RDC. Donc mutaleki batu nyonso na kitoko. Na lobi na ngate ke na leki yo tam suyo leki na ongai o leki ngai me ngai pe ndenge na mimuna ngande mama biso butanga vraiment kitoko makasi. Donc naza o naza ka uniquement pour na fierté ya Congo. Nasa kaka fierté ya ba mama na lingaka basi bayoka sonité basi baza toujours likolo. La reine Shakira abundaki catch championnat de Kinshasa na bundaki yango ezalaka na Selemba ou ceinture oyo esalami na kati ya Bruxelles na maison ya ba ceinture. Soko tali na sima nango ezali na cachet moko babengi awa ezali so betango na YouTube okomona ceinture oyo eza couleur rose. Eza ceinture eutaki kuna bayaka ba déposer yango likolo ya mesa. Tango ba déposer pour ceinture na okaki na biso mususu mutu mususu alekaki alobi ke ceinture euti pe individu. Non ndengo za boye pona ozana na micro oyo il faut tinda mutu nde asombela yo eya. Donc ceinture oyo eutaki na Bruxelles na kati ya Bruxelles kuna basombaki yango na maison ya ba ceinture baye nango na kati ya RDC. Soko tali na ceinture nanga bakomi fekoka na ndimite individu moko komo na ekozala Fédération Congolaise de catch. Donc mutu kombo na Fédération Congolaise ya catch na ebité ceinture nangai bakomi yango fekoka elakisi ke na soki yango na niveau national ya mboka na biso na kati ya RDC. Donc na méritaki pona zwa ceinture na betaki batu pona zwa ceinture. Donc nazali sportif o naza siko champion du Congo oyo mokili mobimba eyebi pe monde entier eyebi po RDC oyo eyebi. Donc na yebi ke batu mususu baso boyisa me ba boyisa na loyenge soki bachaki obunda nanga te se ko yebi ko bunda te soki po na bundaki na ba o ba yebi ko bunda nde bachaki bango na classement ya championnat. Donc soko kutana na chance ko bunda na Shakira te na yebi saka bango toujours bosala entraînement bo chance ya kubunda na ngai. Donc ceinture na ngai yango ezali ya fekoka ezali ceinture po mutaka nango ezalaki entraîneur o azali entraîneur international. Donc ayebani monde entier mobimba Charles Showman biso soto yebié azamona kitambo. Donc asa siko na niveau ya ba Bruxelles na poto kuna azosala sport na kat na kati ya sport asalaka ba sport presque ba sport tout azopesa bantrema na grande salle oyo ezolakisa batu neni bakoki kobunda. Donc ye penza za moko oyo azocontribuer na kati ya ba santé ya batu pona bitumba pona masolo ya sport. Donc yende ayaki na ba ceinture apesi fédération luki batu makasi ya mboka oyo tosali championnat la reine Shakira bimaki champion. Mais Shakira, une question m'est venue comme ça ozobangate olobi oya bunda na ote parce que azwaki aza makasi te azwaki chose ko bunda na ote mais oyebi ke bakatière makasi ba na mboko yo to yeba papa moko kala moi je vais pas faire de publicité de nom ici mais ya batu po pibera mbongo de best na boy veut dire que ozobangate ba ko bibiselo pe papa moko kala saka moi suki moi système au signé. Ok, na comprendre ndenge lobby, na comprendre pe maboko na yo ponga na loba na ngai na yebi ko lobby na banga te dingwe. Bon, edingwe aza papa c'est icône du catch. Soki na tangi kombo na été c'est que émission eza pinza ya kolala quoi. C'est edingwe nde icône ya catch oyo ayeba na masolo ya catch oyo aya na catch fétiche na kati. Ten na obunda na ye pona nini te. Aza catcher. Shakira zano wando na moi cité ya wando na moi cité ngako oui la lingako tellement mingi na ozana posa lo biso na leki na ya na pale na lia fufu yo bunda na dingwe Shakira pona nini mokili bozo nzima te ke la reine Shakira ko bete dingwe poko bunda pamba te ko beta. Donc na répéter que so olobaki na ngai ke la reine Shakira pona olobi batu mususu babundaki na ote po baza makasi te non. Fédération etalaka ba catcher na bango nyonso o baza na kati ya Congo nationaux. Baby ke catcher ko aza makasi po ça ka championnat mo babenga ngo championnat esa manano championnat ya biso moko ya inter fédéral ezaka ya suka to bandaka na ba ligue to sali provincial to saka na ba provincial
to sali ya ba ligue ba sali ba bimisi ba champion na ba province na bango province wana tango koya e bundi e sali championnat de biso pe na Kinshasa to sali tant na Kinshasa to sali ceinture oyo bo bundi na Kinshasa ba champion ya ba Mbujimai ya Kisangani le truc ba sangani ndo betaki Congo mobimba ndosi yoyo OK la reine Shakira abimaki champion national ya kati ya RDC mobimba Congo champion national nde la reine Shakira na bino yeyo donc oyo zoloba mutasuki boy papa nanga edingwe bambote mama misi moto na ngenge bambote donc la reine Shakira abangaka mutu te moi sa 3 makiki katalea moi sa vengeance ya beta bato ebele dingwe eso senga pe na mutu moka beta yango bebe moko abotami na kombo ya katalea asa na posa bundane dingwe soki asolo bato ya mbongo baza na kati ya monde na biso na kati ya RDC Congo oyo pachela biso bambongo na bundane dingwe pardon nazolo bango mingi pe na be miso ebele na leki na lobi yango mais bosi sape munoko na ngai po mokili enzima ke ngai Shakira na kobete dingwe pe nazolo bango na ebike bakoko na ye bakanelinga na ebike baleki na ye bazolukisa ngai na ebike partout dans le monde bafanye dingwe baolukanga pe nazobanga te pe oyo zozo bake okaneli Shakira bokebe fo boya na ndenga butu soko na ndenga moyi misusu na kotika bango na kosala ba spectacle oyo sala makala misusu na kotika bango na ba victoire tam susu yakobina 2 jours 3 jours donc avant la longola il faut penda ke mukonda mboka yebisanga ke longola ye to mama Denise mama na biso nyoso ndako yako yebisanga ke la reine Shakira longola mutu wana donc bato bazo lukanga bo lukanga ina ndenge ya 4 misu ponga naza mwasa 3 makiki donc soko yena ndenga loyenge okokutana na la reine Shakira en personne bwedona ko tumba tana bilamba donc pop oui na yoki bazolukanga yoko c'était soko za mwana edingwe to oza koko ya edingwe to za mwana kase edingwe nde oza na kisi ya edingwe ngana za la reine Shakira donc bokanisa te ke soki boza bana edingwe bakoko ya edingwe to bana kasi ya edingwe to ba petite sœur ya edingwe elaksi ke boza ba edingwe. Donc, nous allons répondre bango par rapport à l'émission que les Kanaki ipake ba benga ki balobaki bongo. Donc, bon quand ça que boza ba edingwe oh la reine Shakira. Misusu na ko tumba bino, misusu na ko binisa bino, misusu na ko boakela bino maladi ampesi. Donc, on a ngana lobangwa. Les réponses na pesi par rapport à question tourni. Voilà, Shakira, olobi pe moi si ya trop makiki na ngala zol tukango na zo mona tenzambe na sandeni pona mona. Na ibite e kote ni. Bato bata l'émission bazoi ba Shakira za mwasa 3 makiki. Oh bata l'émission ba bi Shakira za mwasa 3 makiki. Voilà, je vous avais dit que na émission Oyo Tokena Kolukela Bino Batu Oyo Basala Kamusala. Moi, je vous informe que cette dame, Oya Azapeme Nanga, c'est une dame Oyo Asala Kamusala, Oyo Emona Namiso Batu. Shakira, c'est vrai aujourd'hui, au Salara Catch. Est-ce que Tilelo Ozo continue Kakosala parce que défi Ozo Landa Batambongo Bazali, moi, il la chaîne Nabiso Oyo, de Mbanza London TV, Batambongo Baza Batalango, Batonto et Giki Passa, ba boss Kaskito na Chikongolaise Wana, Bino Batambongo, Shakira Louis a tes défis. A tes défis, ceinture ne yangoyo. O amoni ke a obeta e. Abenganga, ou bien benga numéro ne po a pesa numéro na ye. O amoni ke a okoko bunda na ye me. Ngazo banga. Soki si boli tikuta zo bange bongo yo. Po si boli tikutu. Si boli papa mo akala bo. Soki si boli tazo bange bongo yo za no innocent. Shakira, oyebi ke si boli tanga za ngana to za ba mike. Mais quand tu as bongo te masola sport ya bongo te yo mwana mte mwana o mama boti abeti mama na ye. Au bout de moi, on a collé comme jeune garçon. Bandi beto ba participer aux humains qui résister. Bandi ko le la pende na la gelio mabe. Donc au moment où nous te total la ba molière. Moi na peda beti maman na bango sérieusement. Donc on a besoin de ça les sports. Na kata sport mama zakate moi na zate papa zakate. So ki yenda betinga li babi papa beti mwana. Donc on a solo ba o na za na bi ke na za sur na o na lobaka. O si bolite. O edingwe. O nga kaski kas. Oh nga mutombo ente oh nga ekili marocain oh soki oh nyonso na nga la betaka pe mikolo non ça l'opération circoncision donc circoncision wana eza pona ba papa wana kala po ba bébé basali donc circoncision trop tolingi siko bano babota na génération oh babota maka déjà basa na circoncision babota mata pe be ko sala bango circoncision ba tata na kala nde photo sala bango ba circoncision ba deuxième circoncision po oh baza nango ba circoncision bazwango na monde normal na monde visible bazinga na mona bango basala bango na circoncision te donc bino so ba tata ya kala donc la reine Shakira zo promettre bino Oh nga nani
na banga nga mutu te avutra na banga mutu te donc na banga mutu te donc noko na chaka na zaka na posa batu pe baza na bambongo bacha ta kombata moko na bunda nanu pona kala tubanda omona te o edingwe contre bebate bache bambongo ata na 20 mai pamba to bundi bat bayebi ate shaki wande ko tsama kele mingi babecho na edingwe en tout cas na bandi pe ko lela e sentir nange ke ye donc 3 jours 4 jours na sengi définir ki pe ata sentir super na récupérer te na bosa ni sentir kona lembi ngo pe 2 ans soki 3e manango na sentir bana banda ko loba ça fait 3 ans donc na somo na tamu to moko te o azo sala volonté que non shaki ko lobi mingi nyati kacha moko utaki angola nani kacha moko utaki angola Anissé d'Angola, il paraît que na okaki asenga ki défi na fédération mais batako tchele ba moyen poto bundane azate. Vous comprenez? Te boy kaza akacherte. Aya akacherte. Yende to yokaki il paraît soki bouger donc na ebini na kolo baté zaki na moi bouger. Boy kama kamnenga na ebité za judoka nga na za kacher. Et puis na kacher international. Boy kaya ki abundane dingwe ya ko bundane dingwe te. Et pas dingwe dunga so mone lokwa mpuku. Ba biso edinga so mona biso ndenge bino bo mona ngabo edinga mona bongo te po ebike wana za la reine Shakira ebike wana mama ya mokili mobimba moi ça toi makiki Katalea la femme divergence ngaye. Voilà la reine Shakira. Ce qui est l'autre bi ota la caméra na biso ya Dembanza London TV na maboko de best. On lancé message moko na gouvernement na biso parce que entre autres tolo bapanda noir en tout cas bozo soutenir pe gouvernement na biso parce que ceux qui le lo mutabeli ba médecin ba kokite ceux qui pa na bino abiki. Omoni mutazu pe solution. Bato bazo bela ba maladie moko o kutu tozo ko expliquer ngote mais ceux qui pe ba yepa na bino bazui solution. O ko lancer message nini na gouvernement ya mboka na biso. Ok, na kiko lancer message boye biso ba oyo tozo salisa ba maladie oyo tozo benga ba maladie ya kana ba mfutima ba maladie oyo ezo ya na ba ndenge ya mystique donc toki ko lancer po ba corona on ya ba maladie mystérieux ba tutiko bazo ebate ozo mo loka ba mbasu bat baluka kisi mbasu ke no hôpital ba panzo lokolo soki ndenge nini me biso zaka mutaye na mbasu na ye akozonga na lokolo ndenga yaki tokocha kisi likola poso pe kisi ekoti na kati ya madusu na oyo azoleziki simba supe mbasu esili donc ngani ngosa publicité ya wana te po ba oyo bayaka babikaka bazali donc mokomosusu ye na ntongo okuta bato nga na sungaka bo njoko esala 12 ans na traita na ngai o mbasu o maladi bapanzi wana nasalisaka ba maladi tout oyo eye na kati ya na monde molili to salisaka pourquoi pas corona. Pourquoi pas corona? Donc, la reine Shakira a informé nation na biso boye na kati ya RDC surtout pour ce monde lokola ngai. Maladie corona ezali maladie oyo ezali ya pona ngai na monde moko boye donc eza penda eza satanique quoi. Ya maladie moko eza boete. Donc eza satanique ya toza na makoki ya kosalisa ngo mais pona kosalisa ngo eso singa ke ba continue biso ba pesa biso pe confiance pona minitio makambo wana mutazo kipe nango ezali ministre de santé na biso azo kipe makambo ngo et puis mutako bimisa moto gashi pona okaki na tele internet fi moko pa lobi nazo mokisa coronavirus na yebi na kolinga benda yake yaka oya boyo akobikisa mutu na coronavirus mais ba biso o toza ko insérer monde entier que tozo bikisa maladie nyonso oya kana monde ya molili donc la kisi pe corona tango ezoya soki oluki pe biso ekosila. Donc, corona mingi neti ngai nazomona oyo ezobanda lokwa maladie ya pema wana soki eza lokola maladie ya pema bakisi nango eza bakisi eza simple oyo ko bikisa mutu comment expliquer to ko bikisa batu te po na novembre décembre janvier to belaki maladie ezaki lokola corona to belaki yango biso nyonso to lekaki ba mabumu to belaki ndako nyonso komona ndako mobimba nyonso kosu to belaki yango ebongo silaki na nini soki moto mwinda za zoba esilaki pe kenda awa balobaki ezoya eye to na ebite bino ba journaliste bona ba information vrai ya komona bato bazaki na ba corona na ba hôpital bomona ki bon ponga yimi sunanga mibale immunité na famille nanga pe ya kokamwa to za na ba katiere be na kati ya RDC ata katiere moko te to yoki ka kufi na corona yango moninga na zo ba kana yoki te ke muta kufi na corona pona ngaki na ba corona ezali epa ya mutu soki na monaki mais ngala misu nanga na monité mais merci na chef de l'état na ngai papa Tshisekedi na mama Denise na bolingo ya mboka na ye ndenga lingi mboka na ye makasi alingaki te ke maladi wana nde babaki epa ya ministre de santé na biso ke kala mingi te zokota awa bato bakokufa po corona ni amada ba jeter soki kotaki awa na ndenge bazolobela ngo ke yaka na mpepa ne bandi na aéroport donc soki tolobi ke tosala ekoti ba 15h avant tokoma 19h kingasa na ekokufa nyonso po kingasa ni pena mobimba penza tamponné
mais jusque là to moni batu bakufi na bango nyeti nga nazo kaka o bakomi to ya 30 bakomi to 25 to ebité soki peza ka bato ba uta poto soki peza peka bandeko na biso en tout cas ba mi batela biso to salisa maladie nyonso to salisa pina maladie nyonso atoza na sida yaka to kosalisa yo donc nyonso po sida kindoki ezali sida pe ya maladie o ya makila ezali mais ya kindoki pe ezalaka. Donc maladie nyonso oyo eyaka na mulili to salisa rango ngai Shakira na salisa rango to to salisa ngona tina yo te ngai moko. OK, voilà la reine Shakira émission de comme m'a vraiment permis na suka et ce qui le mutu alinga lukayo akozwa na numéro nini pe na adresse ni. OK, mutu oza na posa ya kozwa la reine Shakira abenga ngai na plus 243 89 60 66 473 plus 243 89 60 66 473. Nazana deuxième numéro plus 243 900 850 825 plus 243 900 850 825. Donc ce que bengi okozwanga facilement na nyonso oyo bokoza nango besoin to lisungi et pa na ngai na kosunga bino. Surtout naza mwana ya bakoko bobanga te nazali vraiment mwana ya bakoko na biso ya mabele na biso nde bapesa kinga pouvoir pe bafongola kinga miso pona salisa bato pona aider bato. Donc bato bele balobaka ke temple to nini eza bondoki to kango epa ya ba pasteur mais lelo bato bazomona na ebite soki si bakangi féticheur moko bongo ndenge bazokanga basali na nzambe bakanga ta féticheur moko nano te. Donc bato baoloka mondo yo dia bomoni bango. Donc makambo mususu bazote ya oui eza nango bien toyo kaponga nazo baka bible ezali livre éducatif eza bien kotia ndako pona bana batambola na bobangi baboti bayiba te baboma te. Donc ezala commerce na biso na RDCT en tout cas bye na pesi bambote belé na za surtout site. Oui, moi salutation aux alanango pourquoi pas. Voilà Shakira ngai vraiment na kopesa merci parce que au tika qui vraiment occupation na ebele aux alakanango aux ara une femme battante aux ara très occupée mais tu as voulu quand même faire une émission avec moi et salibiso bien biso nyonso équipe mobimba il y a des Dembanza London TV et salibiso bien makasi moi quelques salutations et ça la capé bien. OK, na bosani te na boka liboso ka na chéri nanga Gigi Makenda mbala mulai mbala pembe njoto pete donc na bwaki nano bambote ebele ba bizu bisikaza na bwaki famille nanga famille eyamba donc libota nanga moko baya nanga na baleki nanga tellement toza sut ezebele donc na bwaki biso nyonso en gros donc ping pong eyamba champion local eyamba Suzana eyamba Magi eyamba Jekone eyamba pe na bwaki bana nangai na bwaki mwana ngai liboso Chishik Makenda bambote ebele na bwaki Omoi Jana bambote ebele na bwaki Kecha Makenda bambote ebele mwana ngai na bwaki Toussaint Ekili Efuto bambote ebele makasi pe na bwaki mwana ngai ya suka Kevin Makenda mobalo aliaka mingi mobala makasi mutalela kolia liaka 30 fois dans journée. Donc na bwaki bana nanga ya mapasa Chuke Emboyo et Chubele grand litère na katia temple du soleil. Voilà, moi je te remercie beaucoup na sur des bases London TV. Là je vois déjà mon papa Tayai Motonanzambe Motomoko bien papa Tayai, je salue mes amis, je salue Destiné Yorka de tous les temps de tous les jours. Laura, ce bon mon atteint Nadia GB zara moi d'accord, moi choco frappant, ma foute utaka mon sika na balwanda wana. Laura, merci beaucoup. Je salue j'ai tout de bonnes guérisons à toi ma chérie. Je salue patience na mwisi moi c'est ambinga veut dire que ce to moni patience to moni redi amisi yonde makambo balukuta moko uto bima o redi amisa na bon moyi azali so boza les gens ont vérifié ma mwana bon ka patience na mwisi arrive Sabino Dodoé. Je te salue, des gros bisous à toi. Tu as quelques salutations encore? Oui, na waki Shaolin Shomane entraîneur national na bosana ki kubwaka loma mwana ya mama ndanga bambote ebele loma bambote mama na Paris na waki Kobe Tox mobala mandefu parisien à solo mutatine de la maman par mois $2000 donc bambote ebele Kobe Tox mettre Profeta bambote ebele vraiment là on a voit qui Megaban Mambolele champion d'Europe bambote ebele et puis Ninja
au anniversaire dans une année kalaté na novembre awa bazoya na kati ya RDC donc nabaki bambote c'est boye malamu pe kobuka na mino pe mbanga. Voilà, je salue Baby Nochi Manga, moi c'est Pembe Motomoko bien. Je te salue Joël Miller, je te salue Namasida Frana, Djogo Mutanda, mon Djogo préféré, je te salue aussi Emani Stone, l'artiste. Je te salue. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Non, 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 non. Je salue mes deux bébés d'amour, Samantha et Doxine. Maman vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Moi, votre Nadia GB, moi Sinzambe. Je vous dis déjà au revoir. Dembanza London TV, Dembanza London TV, Dembanza Post Bruno. Dembanza London TV. Mama bazodale. Dembanza London TV. Basheri bazodale. Kota kota ndaku mama totala dembanza ngo. Des prix non original, des prix non original.